Le concert de Fally à Brazzaville, si je n'étais pas témoin, je n'allais jamais croire. Vous imaginez, Fally a presté à 3 heures. Imaginez, bateau il a fallu de 15 heures, 3 heures. Donc, Fally a presté à 3 heures. Donc, au Bimi Stade, dans 4 heures fort. Donc, carrément 5 heures. Bandam qui est Salema, en Afrique, Michel Ibosso a presté à 3 heures fort, c'est Fally. Non, le gars, il est fort. Donc, malgré durée à Boutou, bato ba boy na bango ke bandako tant que ba komona Fally te. Arrêtez la musique. Arrêtez. Oyo elekaki lobi na masamba deba opesi mbwa ndimi mbwa sepeli nango pe mbwa alingi masamba deba foule ya osakana te fête de l'indépendance et balobi président achaki pena ba moyen pour que peuple na ye esipela. Mesdames et messieurs, on vous dira bonjour soit bonsoir. Nous sommes Bollywood TV dans l'Isango, votre chronique préférée animée par la gladiateur en cuir. On est toujours en place, on est toujours en forme. Échangeaté déjà en direct de Kinshasa et au Sala de Togone Lengi. Merci d'être là pour nous et nous serons toujours là pour vous. Le plaisir est partagé, nous l'espérons bien. Restons ensemble, il n'y a pas de souci. Voilà, mesdames et messieurs, nous y voici de retour. Nous émettons depuis Kinshasa, nous vous signalons. Et voilà, après la fête de l'indépendance, on a traversé à Kinshasa Lelo. Tukatisaïga Lelo na batongo, tukomipega Lelo. Et Nebisayo, nous sommes le 16 août 2025. Hier, c'était donc le 15 août, la date spéciale dédiée à la fête de l'indépendance du Congo, Brazzaville, la République du Congo. Et voilà, la population congolaise de Brazzaville a fêté avec les superstars qu'on a eu à faire appel pour fêter l'indépendance de la République du Congo, Brazzaville. En tout cas, et quand ndenge boye biba na mai, ngana koma nga opema mupanzi ya beya. Comment on a bien muta beya pena donc beya penza donc beya. Alors le 15 août, lobby et c'est là qui fête de l'indépendance. D'abord on avait eu droit au défilé hein, sur le boulevard comme on a qui manga était Charles T. Boulevard comme on a qui manga. Déjà il faut signaler que le 14 août et ça qui course y a marathon. Le 14 août, ezaki course ya marathon. Tout le monde qui bandingi ba athlète ba kimaki marathon na boulevard comme on a reçu to kolobango. D'abord bazali na Brazzaville tout le monde qui le 14 course monene marathon monene salamaki et neibsa ba babimi bimi na banzela bazotala ba marathon. Juste après marathon le 15 août, on avait eu droit au défilé. Tout le monde qui ba corps plutôt. Bakor armé nyoso ndenge defilaki et ba para commando ba defilaki bakor à police bak tout a défilaki. Après il y a eu aussi deuxième partie à défiler, il y a ba civil, il y a ba peuple. Donc yemoko et mokonzi ya mboka azalaki wana na tribune pour na kotala ndenge défilé eza ko salama. Alors juste après le défilé, il était réservé un grand concert pour le soir jusqu'à l'aube. Concert ezalaki ya tongosa pona peuple congolais sepela na indépendance na bango. Biso ezalaka le 30 juin à Kinshasa, Congo Brazzaville, pardon. Bango ba fetaka ya bango le 15 août. Alors, tobeta sko masolo ndule. Na ebisa yo lobi masamba deba yindaki. Opesi mbwa sepeli mbwa ndimi. Na ebiso boro wana 17h déjà, stade Bandaï déjà au Yinda. Et la tribune déjà Yindaki. Après, moro boye tout le monde a bou, ba fongoli côté à. Ou bataka tondeuse à gazon, et bataka protège gazon. Nebisayo, son alobi ki masamba débat et tondaki te,
toko buka lokuta et puis toko mema masumu bor wani tondaki bor wani tondaki na ebisa yo yenge o ezalaki lobi na Brazzaville na ebisa yo fête oyo kaka fête d'accord fête oyo kaka fête donc juste après la fête d'hier on a traversé aujourd'hui tozoki nzela ya beach tokat ici lelo on est présentement à Kinshasa kaka na cadre yaba affaire. Alors le concert ezalaki bien, on a fait appel na ba internationaux, on a fait appel na bana mboka et en tout cas le show était au rendez-vous. La fête était totale. Ozomona na public ezo sepela, population ezo sepela. Basala ngobina boye bikaka pour population isa moi jar moi yingi bikaka pour elle moko côté moko boye ba tension politique ezo zala netika moi jar dou elle moko pe moi fête moko boye pour population pas kitsana moi mutemati tala kaka engouement ya kosakana te fête de l'indépendance oyebi ke na yokeli FESPAM mawa FESPAM eleki awa engouement eza te FESPAM eleki awa malili mais tala kaka fête de l'indépendance et yawa na yebisa yo Brazzaville en ébullition. Boma boma niskaye yo na yebiso Brazzaville en ébullition. Na yebisa yo na rythme kaka ya boma niskaye yo. Ezalaki dégâts. Alors, on a vu les prestations. Il y a d'artistes locaux, local ça dit bana Brazzaville, ou basape na succès makasi na Brazza na minito yo, ba beta ki ba ningi sa ki pe population, et après tout le monde qui peut ba prestations ba internationaux, et bref. Alors, en tout cas, la fête était totale, le concert était bien fait, le podium bien placé, le public était au rendez-vous, et nazomo ananga utelo konako en tout cas, on a goûté l'eau na loba ya mabe wana te. Sauf que moi ba désordre babitumba ou bimaki entre artistes moko local banda ko beta boy. Kombone kiminga soki afara tina na yebite kombone kiminga. Do ye wana mutu batu na ye bayaki wana babimisi babitumba bakomo bunda na kati en tout cas créaki pena moi désagrément. D'accord. En tout cas, s'il y a quelque chose que je pourrais reprocher dans le concert, Izaka bitumba o ebima kiwana ba koma ko bamba na biloko. Place oyo bozo bengisa ba internationaux, lokola ba Dadju, ba Niska et ainsi de suite. Comment boko bengisa ba artiste oyo ba bundisaka batu bitumba na kati ya concert? C'était pas bien calculé. En tout cas, la seule chose que je peux reprocher dans le concert ya lipanda Izaka artiste wana o batuni babundaka na concert. Et na tuni na se renseigner ba bisinga ke o déjà et comme koma soki 2 ou 3 fois. Ki soki yaza na concert, soka linga mataka batu fu ba wanda obunda. Doza na gang na moko boye, groupe ne moko boye. Oyo esala ki batu fu ba wanda bunda soki yaza na concert na événement. So comment bokoki ko sangisa batabitumba? Esika ba internationaux ya batu baza. C'était pas beau. Prochainement, il faut voir ça. Et ça là, qui te prochainement, il faut voir ça. Boina concert wando bunda ko bamba na biloko. Il fallait l'écarter. Artiste wana wa bundisa ka batu bitumba na concert so ya zo beta. Il fallait l'écarter na ba projet à boy. Parce que projet à boy est en même temps l'image. Image à mboka, image à événement, image pe ya bato ba yewana. Mutuwa Dadju kolinga ke balo bakakene ko beta na Brazza na concert moko mobulu ya désordre, ça va lui salir. Ça va le salir. Donc prochainement ba organisateur boye baka banani bokoyi ko sangisa bango na podium moko na ba superstar. Mutu abundaka bitumba muta désordre botiki ye pona ba kermesse na ba spectacle ya ba quartier. Ba événement minene boye il faut l'écarter. On n'a pas besoin de ça. Faites ça indépendance. Yoko yaona batuno bakomi ko bunda. Contexte nini ba obundela. Ils a fait. Ils a lipanda.
Boya beaucoup mobunda. Ça va pas. Donc prochainement, il faut qu'on écarte l'artiste en Ningwana. C'était pas propre. Et ça là, il est côté à Tamuki. Alors, parlons maintenant de... Non, côté concert, rien à dire. Tout était vraiment bien. À part le dérapage, la population va sauter, mata, bunda, voilà. Bref. Alors, revenons maintenant à Makambuya, Oyo Warrior, Oyo, à lobby. Naoka babenga ki suki Mobutu. Naebite ba Warrior, bobela ka maladie ya le premier, bobela ka maladie ya le seul, to ezalaka nini. Pourquoi vous aimez tout ramener sur Fali? Pour la nini bolinga ko ramener nyonso na Fali. C'est vrai, Fali est un artiste à Moketi, on le reconnaît. D'accord? L'artiste tout bayaki na masamba de balobi, c'est pas pour rien batia qui Fali vers la fin, parce que quand même la notoriété au yazanango, et na ba spectacle bagardaka toujours bambiaka vers la fin. Bagardaka toujours bateau bazana moi quelque chose. Même le spectacle a humour tant au salarango. Bagardaka toujours les meilleurs pour la fin. Donc c'est tout à fait normal, c'est connu partout les kabongo na ba spectacle, na ba événement, na ba festival, bagardaka toujours moto azana aura na suka. Et pour des peurs que ceux qui a presté à qui batu bazanga intérêt ya ozalati na suka ya événement. Dès tout le monde qui n'a masamba débat au roga faire abeti akei roga foya ko beta na sima batu bakomo bima na stade et salamaki bongo et pas faire tango akende ko beta na braza. Donc bagarda toujours batu bazana aura na suka pour ba maintenir batu bazala wana bazilai. Dans les cas contraires, si vous tirez moto azana aura abeti avant, les gens peuvent se désintéresser du reste. Donc voilà. On avait gardé Fali pour la fin, c'est bien par rapport à notoriété, par rapport. Mais il ne faut pas tout ramener sur Fali. Comment y aurait le concert de Fali à Massamba Débat? Est-ce que c'est le concert de Fali, papa? Concert, il y a indépendance. N'a qu'autant affiche, c'est un problème. Concert, il y a indépendance, il y a Brazzaville. Babengi si toute une panoplie à stars internationaux et nationaux. Bayewana. Ce n'est pas le concert de Fali déjà. Warrior, bon, sera malobako. Warrior, bon, sera malobako. Comment y a le concert de Fali à Massamba Débat? Fali s'est bête à Massamba Débat yemoko. Il a fait stade de martyr. Congo na Brazzaville, Kinshasa na Brazzaville, tous à la paix pour le roi Mboka Moko. Tant à bêta qui martyr, il fallait akatisa Moka bêta Massamba Débat. Toi, tu as déjà vu Fali programmer Massamba Débat na concert na calendrier naï. Il sait qu'il a un café. Il y a bêta ba stade na ba pays. Beaucoup misara a bêta stade na pays, bo a bêta ba stade na pays à Libanda. Bon Massamba Débat. Tant à bêta qui martyr, il fallait programmer Moko Massamba Débat après. S'il est là programme Massamba Débat, et pourquoi? Il sait que c'est pas facile. Et tout le monde pour basangi si bangoa. Batia Fali et Moko wana total. Boussenga no date na Massamba Débat, bino Moko ba Warrior. Total nan. Arrêtez de ramener tout sur Fali. Hier c'était beau, c'était bien, c'était la fête. Bastar ba yembi ba bini population sepeli. Mais bino boya kaka nelo Moko ka popo bebisa. Niska kolobanine. Dadjwa kolobanine. Serge Ibaka kolobanine. Lorsque comme le concert de Fali de Massamba Débat, les concerts de Fali de Massamba Débat, Bonico, batia Fali yemoko na Massamba Débat na bomo na ndenga au galerie. Il a fait d'autres stades dans ma pays Moussous. Abeta Massamba Débat. Il a jamais fait Massamba Débat lui seul. Ayebi kiza moukoua. Il a terrain à étang. Ayebi kiza ki chasse Massamba Débat il a kinete. Et les gens étaient là, pas seulement pour voir Fali. Les gens étaient là pour voir Dadju, Niska, Serge Ibaka. Les gens étaient là pour Paterne Maestro. Les gens étaient là pour Mono ya Nanyoyo.
le jeune là qui a du succès en ce moment. Mutukola nzemba bébé. Na blage na sanzete na kwa machikazo kwa manzaga bébé. Bébé na ngato bébé na yo. Artiste du moment Yoana. Borwana soki betika bébé. Donc, les gens étaient là, même pour les artistes nationaux. Pour les artistes locaux. Ça dit Bana Brazzaville, Bangomoko. Batidiane, Banani, Nani, Batutu, Bazakena. Le public était là pour eux. Parce qu'il faut savoir qu'actuellement, à Brazzaville, et jeune, on a dit, Moutou Simbi Masolo. Dans la minute au Brazzaville, et Simba Mina, jeune, on a tout. Batidiane, Mario, Banani, wana, Diesel Gouti, Baterne Maestro, tout, wana. Bangon Simbi Brazzaville en ce moment. Et le public brazzavillois était là pour eux aussi. Pour Niska, pareil, pour Dadju, pour Serge Ibaka, pour voilà. Basaki wana pona bastar tout ba mona qui n'affiche. Les Warriors veulent tout ramener à Fali. Yango likambu nini. Likambu nini bolotaka, boperdaka, bozalaka na kwiti, ezalaka nini yango. Vous voulez tout ramener à Fali. Likambu nini. Azonga beta Massamba Débat yemoko. Comme ça, les concerts de Fali au stade Massamba Débat étaient génial. Yaya yo basangi si on a ba poilu, basu ba star, on a ba Serge Ibaka. Basketteur ayembaka na ite ba koti si na masolo po ikaka epese. Yo ya oyebisa biso les concerts de Fali à Massamba Débat akebeta ngo yemoko ti. Oh boni boyeko, même quand les choses sont simples, bolinka bo compliqué. Ata makambo za ngo kitoko bolinka bo bebisa. Conseil betami kitoko lipanda ya Brazzaville eleki kitoko batu ba sepeli fête monene ti ba wayo balinka ba approprier ngo Fali. Pourquoi vous voulez événement nyose komaka ya Fali? Ou asala wana bozo tonda ngo kati. Ya ko beta Massamba Débat ye moko te. Suka beti yango sota obengisa batu wana nyose ba bengisi wana po beta Massamba Débat na ye. Sota osala ka bongo. Ye moko na stade wana. Avec moins d'invités, n'inge fait un bêta stade de martyrs, ya okokata. A okokangote. Faire un bêta stade de martyrs, naba namboka boretonda. Victoria Kimani ne pèse pas autant. Kimani ne pèse pas la musique, pour retourner sur les stades de martyrs. Kimani kutunde ari ko bénéficier na aura, na visibilité à faire dans stade de martyrs. Kimani n'est pas connu, ou très connu, na niveau bas stade. Moi, stade monki oyo benga bata Cameroun. Moi, ING Arena oyo benga bata. Moi, IU Arena oyo benga bata Dadju. Massamba Débat yangwana batondi selio ba Didibe, batondi selio ba nana nyoso ba orine mikolo. Ka po salobie. Yo batondi selako ka batu. Azonga beta Massamba Débat yemoko. Wana toko ya kolobaki abeti Massamba Débat. Arrêtez d'approprier les choses à Fali. Concert eza ya batu ebele. Boko komisango ya Fali na sens nini. Bozanga sonye, akebeta ngo yemoko. Tutala Massamba Débat yemoko. Oh. Bozanga na souci que les premiers musiciens na les seuls musiciens. Bana mukili banda. Fali eza les seuls musiciens beti na 3 heures. Nebite zo bomelaka chanvre nini Nebite milinga buchaka koteni na mututo bobwakaka. Bambuma bobuku takato bosala na ngoni. Oh. Le premier musicien beti na 3 heures et après. C'est quoi la suite? Le premier musicien beti na 3 heures du matin, oui, et après. Suite des années. Pour sali penin. Oh, boniko. Moi zimbi ye wana zo totola ba vente ya billetterie. Na rien à Grand Paris sur les Zénith sur Rini. Après vous allez venir dire qu'il est le seul Congolais. Bozo bosa na kina gospel pe batu bosa makambu baza. Je suis désolé. Botanga to botangati. Je suis désolé. Artistes congolais baza de partout bosa la mambo minene. Vous ramenez tout à Fali. Mombi makambu mombi à Salawa.
Eh, makamsu fali azali yango te. Jupiter bokoji makambo akenda kosala libanda. Vous voulez nyonso totika tu wana, bato nyonso na totika bango totombolaka mutu moko. O azokoka na ye pete. Ana moi succès na ye, azo vivre moi époque na ye, ça va. Ndenge ba musicien congolais nyonso ba vivre ba époque na bango succès, ba wera ba JB, ba Kofi, ba Wazé quoi et ainsi de suite. Mais c'est pas si extraordinaire que ça. Hein? Événement ba tutu ba ye ba tie po bolingi bok benda sko nyonso ka côté à Fali. Ce qui a quitté, tu penses que ça il a dit se passer quoi? Si Fali n'était pas là, il y a plein bongo, il y a Simba Pekande Simbi bon. S'il n'était pas là, conseil, on a une dans un bongo. Et premièrement, déjà, il y a Ophélie. Il y a presque Ophélie. Même si Fali n'était pas là, Massamba débat, il y a dans un bongo, ambiance pe il y a bongo. Parce que Bana Brazzaville, on a Bana succès, Mikolo, il y a ça déjà à faire. Et, il y a besoin de sakana. Au moniti na nini Gims elinga opesa mwana mbali ba featuring te. Parce que ayebi ke biso mututu ofula yi. Et puis aya obimela biso ndike yende aza danger. Dadju asala ki erreur apesa ba featuring. Au moni lelo, on veut tout ramener maintenant à Fali. Bongo bino na ba Niska, na ba Didibe. Ya moni Gims aboya opesa mwana o featuring. Il avait compris que biso mutu osala yi. Tango ozoma papu, aoyeba su biso pete. Et le roba Dadju na ba Niska ba barate que notoriété ou efanjwa comment na lelo bango mutu ba pesa yango. En lui donnant des featuring, en lui donnant des vidéos, en lui donnant des photos, bango mutu ba pesa notoriété comment na lelo. Gims saboyati akangage pour comprendre que so bo pesi mwana wa visibilité. Bo pesi makambo, lobi wa balukela bino. Dadju a donné beaucoup à Fali. O Fali a pesi Dadju te. Telle carrière à Dadju, telle carrière à Fali. Qui a donné quoi à qui? Dadju a beaucoup donné à Fali. Ou Fali n'en a pesi na carrière à Dadju te. Osumona. Na komprenate so ba Dadju ba bango to ba barate ki bango nde mutu ba sali e fanjo. Bango mutu ba sali e. Ba Niska wana tu ba aya wana ba boba. Bango mutu ba sali Fali. Eh. Yo kanisi Droit chemin, album wana droit chemin. Après droit chemin, sans label ya France, sans ba featuring wana ba pesier. Il allait être quoi? Eh ben que Mirage a ça l'album na mboko e cartonna. Album à Mirage à liboso. Et betata musuko lekana droit chemin. Mais après wana. Ici là, tu penses qu'après droit chemin so ba pesa ki ba featuring o te makambo nyoso te, il allait faire quoi? Alenga ba dosaka ba album né à la congolaise. Batubazo kaka ah yemba bien. Après album droit chemin ya Fali. Alenga suka na ekande ba congolais nyoso baza. Ki a jeune ngo yemba bien to sepela na banzembu ne elinga suka na oka bon. Tang ba pesi ba featuring ba pesi main forte akomi munene abalukeli ba Dadju na ba Niska. Boye na masamba de babino tu ekomi o ya Fali. C'est de l'ingratitude. Mirage a ça l'album wana et beta supersonique. Aimba ba fétiche takati, aimba ba nzembo ebele ya bien. Album wana e cartonna. Yo kanisi même droit chemin a Fali. Tango beta ki droit chemin. Après wana. So ba pesa ki main forte libanda te na ba français wana te. Nde beta neka ba album to yo kaka na Congo wa. Ilinga ezana oka bon nde ba Mirage basala ndenge ba tutu basala. Asalika premier album ne Simbi, atie ya mibale, atie troisième et ainsi de suite. Après ya quatrième, cinquième et comme raté. Alinga bandosa niga bon. Mais forte o ba Dadju ba pesa ye ba buba ba arkeli ba pesa ye libanda ba aya yango ni sala ye lelo. Yango sala ye lelo. Tu penses que Mirage Supersonique ndenge album ni cartonnaka na Kinshasa période wana afungola nzela ba featuring libanda. Alinga koma boite. Eh, ba Mirage ba beta na ba album et Simba. Eh? Donc voilà. Yango moni basta rebeli balinga opesa batu makambo te. Pour une fois kaka ozwi yango.
niveau kokomela bato ngando, niveau kobalukela na batongo. Ya moni Gims ti lelo alinda. Soki Arkeli andima featuring bongo Maître Gims. Aboya kapena nko ebike na opesi makambo epi so azwi makambo c'est fini. Akoma grodo, akoma minene, abalukela biso. Ya moni Gims ameka akututi. Ba daju ba pesi ba featuring, ba pesi ba aya banani. Yango komisaire mutu makasi. Baye bagateke bango nde mutu basala ye. Tout ce qu'il a comme manzanza aujourd'hui, c'est ces gens-là. C'est ces gens-là. Ba niska ba daju ba buba ba toana tout ba pesi notoriété wa zana ngolelo. Yo sali album droit chemin, yo kanisi okende kozwa disque d'or na Snap na album droit chemin. Obandi ndeni. Azwa ngot. Droit chemin sali combien d'années? Poni zo disque d'or na Snap te. Droit chemin. Et ça lui combien d'années? Ils ont un disque d'or na Snap te pourquoi? Pour yemoko na yemoko. De bana mai wana mutu ba fula carrière na ye, bango mutu ba pesa ye makambo. Bango mutu ba pesa ye ba manzanza tout oya ja azana ngolelo na armoire na ye wana. Et bango ba ye bango, peut-être ba lo bango na cessé, ba ye bisaka yango te. Tout ce qu'il a aujourd'hui, on ne s'habite la tolo wana, on ne s'amikumi c'est la kaba daju mutu ba salango. Ba daju mutu ba pesa yango. Soki tembe to chaye na défi. Ame kaka kokosa na liboma. Ame kokosa na ka liboma ke bolobi ba daju mutu ba pesa nga succès. Na sala na album urbain moko sans ba featuring. To mona. Ame kangona. Ame kangona kake bolo ba ke ba daju mutu ba fulanga. Na sala album urbain moko sans featuring. Nga moko na yembi kaka. Na groupe d'accompagnement nanga. Album urbain. Bon mon andingi kozala le flop le plus historique na histoire à musique. Le flop le plus historique. Ameka non album moko urbain sans ba featuring. Ye moko ga yembi ba style ebele. Totala non ndingi kozala. Soki tembe ke ba daju te mutu ba pesa ye makambo. Asala album urbain sans bango. Ameka non eloko wana. Comme ça tout ya otuna na ngana bino na internet. Même binomo ba fanatique na vous êtes conscient que lui là ba dajunde ba salai na ba ayana kamwa bangu mutu ba salai so kaza na tembe approuver biso kiza bangote asala album urbain sans batouana tout sans featuring ayembi moko du début à la fin azuka batuna ye wana ba saleli ba cœur orchestre d'accompagnement na ye saleli ba cœur. Album urbain sans featuring fali na fali moko so penaki ana tembe ke ba daju te mutu basali na zo sabine ozala flop historique. Industrie musicale française et goloba bena banda to banda non to mona flop ya boité flop historique amero salango. Même quand les daju et les autres sont là au sentir que ils ont décollé dans le makasi te et bazala sikoti album urbain yemoko na yemoko ayembi boyokeli mawa boyokela ye mama na mawa ba warrior tang bolobaka awa bosekaka album Dynastie volume 1 ya Ferré oya yemba ba marionnette ayemba ba sing again. Tant que vous avez album urbain à faire Dynastie 1. Parce que vous pensez que si vous fallait à salir album urbain à yembi moko bongo ça va aller où? Ya on te ça bino azarane kana même niveau na ba congolais. Ce qui intervention ba d'ajouter. Na ba ayana kamurati. Azali na même niveau que tous les congolais. Tant que vous avez album urbain à faire Dynastie 1. Vous pensez que mokolo fallait à yembi album urbain nyoso yemoko ça va aller où? Arozata papier na bikite même singe la papier arozate ata ya plastique basali na plastique arozwangote ça va aller où? Un album urbain fallait ayembi ye moko ebandeti suka. Vous pensez que osani e okie wap e suka nonga flop na chaîne na ameka no biloko wana nga nazo yebisa bino totala
album urbain ye moko sans featuring. Bon, mon aningi ou lala na onka wana na chaîne. Vous blaguez, hein?